Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Bonjour, 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 la grande famille. Bah, bonjour, bah, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Et qu'on dépendre na air, beaucoup yamba vidéo na biso. Na banda na bino, na ba poste téléviseur, téléphone et voilà laptop. Voilà. Kota aimer partager, ceux qui ont la liboso s'abonner et que ça la vraiment biso bien, ko zangisa ko activer cloche. Il y a notification T parce que lorsque Maman BBC a lancé émission, aux a la parmi ba tout au ba zoaka ba notification quoi. Voilà. Shalom, 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 ma famille Libota. Shalom, Nabidonionso. Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir. La Chine, bonjour, bonsoir. Les Péja Lovers. Et voilà. Les autres, les 27 décembre. Voilà. Babon de bi à week-end. Babon de bi à week-end. Nabidonionso balandi à Mama BBC Mpoi TV. Voilà. Je crois la grande famille Bomoni titre Nabiso Bomoni pe photo et miniature, c'est-à-dire qu'il y a à boire, il y aura à boire et à manger. Et parce que Bisognon surtout déjà qu'il y a une sortie médiatique et Linda et Lobisi batou vraiment ébélé, sortie médiatique et Linda et Sali qui non batou banda ko sala ba montage à soi-disant que non a jouer ce qui n'a ni edo et ce qui ni non soit na sortie médiatique et Linda et Sali batou zege mais surtout bi pe que non to qui est sur le plan artistique to che bango wana Linda penza leki Linda leki. Alors Bomoni titre nanga bomoni photo ya miniature la grande famille na chaîne Nabiso ya Bellevue télévision toza na film Nabiso o tozo tala na titre ya leçon morale hier total qui déjà 9e épisode lelo tokota la 10e épisode. C'est-à-dire que non to monaki 9e épisode c'est ça qui vraiment scandale partout na ba tableau nyonso scandale na ba scandale. Alors, attendons voir l'élo 10e épisode. Tu éviter. Est-ce que aussi la l'élo? Je ne pense pas. Est-ce que Bellevue mais ma personne a 12e épisode? Je ne sais pas. Mais total la caca. Ce qui est aussi la l'élo, tu éviter. Voilà. Vu que non, je ne pense pas que non est aussi la l'élo parce que éternel pe kuna na la roche kuna ou encore na compagnie à Papa Elombe. Jusque là nan ba bimisi nanu ba zu ba to mabete, c'est-à-dire que non et si la liloté et si la na 10e épisode sûrement il faut continuer parce que na compagnie wana il faut penza ba étaler ba to mabe c'est-à-dire que non to jali wana nan. Alors beau aimer beau partager la grande famille, beau aimer beau partager tous ala toujours wana bandeko na lobaki que non tous ala na eloko wana ya ezala automatique ya kotala ba film to ya ka ko répéter te non nazomona bino nazomona penza bozonga ika famille libota mais ce qui bokonga ika to boite bonga ika monde ngo ekoma bongo mais le problème n'est que non bo respecter kaka na biso ya kotala film. Please bandiko to lobelaka ba vite please. Boyebi déjà que non, tous on a devoir, moko biso tout, tous on a devoir qu'on a kota la film 16h30, 17h30 et pas biso. Donc devoir on est à la kaka que non, et ça devoir à domicile, oh tout ça la chaque. Alors c'est au moins ça la grande famille, film na biso qui est déjà bien, 9e épisode au total qui lobi qui vraiment scandale vraiment oh. Haha. Tozela soki ko inde la linda ai soki ko sala ndenge nini ye babysitter ya moi ya bana ya c'est grave. Alors la grande famille
bomoni titre nanga bomoni photo ya miniature namoni bandeko babengi mama BBC Gesho alongwe na nani na Belar Télévision alongwe pa Belvinga pi bandeko moko tango babengi ngai navandi na loke baotuna ngai navandi na lukimia na lobi vraiment façon oyo biso toyaka ko travailler sur les réseaux sociaux façon oyo toomona réseaux sociaux ezoya na lokuta kopakola kaka belle vie salité. C'est-à-dire que non, jusqu'à présent, famille Libota, botika koza na maîtrise de soi te. Navanda ki nanga na bi nzambe na ngai. Donc bino bomo na keno gesho wana gesho ningi azawana aza moindre. Non. Et puis lorsque nazolo bana lobite ke non, gesho aza privé ya belle vie non. Gesho a joué partout. Yemo ko lobaka ke non place o ba ko reconnaître talent na yo encore ba ko pese respect. Pourquoi pas à travailler. Tomoni ndeko moko akomaki na titre na ye wana ti siko na zela ki na ebite soki pe asa sali émission yango akomaki na titre bino nyonso bomoni wana alobi ke non ozela alobi ke non eyindi Gesho alongwe Belar pona des mers dans les noirs bela tika via Jérémie. C'est déjà un archi-faux. Ils ont déjà le kuta. Gesho a signé un contrat na Belle Vie Télévision te. Gesho aza collaborateur. Gesho aza donc ba coopéra katokyo ba ke non baza na coopération moko baza na relation moko ya bien na Belle Vie ce qui filme ça et que Gesho ba bengi azang sa kopesa ko ndima te ou encore espace ba pesa kaye a respecta kango. Siko eloko oyo nga ezolekelanga eza lorsque bozoya boye bokomi ke non Gesho eyindi Gesho alongwe na Belar alongwe na epa Belle Vie Télévision eza banani balobi eza ba voisin. Siko Gesho siko ye mutu ye artiste comédien nde siko place nga na lobaka ke non na yaka kotelemela ba anti-valeur to réfléchir. Dernièrement, on a des commentaires, des voisins, des kaka, oh, Gesho, il faut jouer na SB, Gesho, il faut boyer, Gesho, dernièrement, peut-être na mona ki bayamba ki et pas oso ki Aisha okoko, ayamba ki ye Gesho ya kolobake, non, oso jouer les sous na Belle Vie, na SBT. Moi, j'avais vite compris que non, ezeka eloko moko boye, oh, ba olinga ko benda Gesho, eza nango problème te. Gesho aza privé à mon touté. Maintenant, bino boza na besoin ya komona Gesho a joué epa na bino. Ba genre siko ya ba titre ya koloba ke non Gesho alongwe epa Belle Vie boye. Déjà Gesho ya linga kutute na kombo na ye na buzoba. Yango nga nazotuna. Bino batu boza pembeni ya mama Silauka. Est-ce que bozo réfléchir? Bozo sungaye? Bo répondre nga. Parce que la majorité mikolo na omona penza na ba commentaire ba tebele bazolinga ke non Gesho ki ndeko jouer pa na bango et pas ba voisin baza na besoin. Ba to mususu pe bazolo ba ke non aza vrai te. Siko pourquoi boza penza trop boza na rapidité ya kolinga toujours ko salir ba comédien. Oh peut-être pe maman na bino aza na bango besoin ya ke non ba compléter na ba film na yi. Na ebité ce qui nazolo ba mabe. Na ebité. Boza na besoin bandeko nazomona ba commentaire ebele ba voisin na minicho baza na besoin ya présence ya Gesho. Malgré que nous batumsu bazo finga ya aza vrai te. Mais ce qui bo mona ki mwana ni wana okoko wana ayamba ki Gesho. Je vous dis vrai, ngana ta una koloba boy bato ba comprendre ngate. Tango ekobima mama bébé sa lobaki. Komona okoko nenga yambaki Gesho quelque part. Ezeka ke non ba ebise ke non yo yambaye boye yambaye po to benda ye lisusu. Na question pe opposé boye. Et Gesho azana ye souple. Azana problème na ndeko na ye silate. Mais le problème c'est quoi?
ba comédien ebele ba komi ko sauter avant, ba komi ko banga ko jouer et pas si la pona ba insulte ya ba chroniqueur na ye ou encore ba communicateur na ye. Maintenant si la n'est pas souple pour ça. Artiste et comédien o azo se respecter. O aligi kutu buzo bate. Akondimate ko kende ko jouer et pas SB. Pourquoi? Parce que moindre erreur, batu babo sanaka keno, l'erreur est humaine. Erreur moke ba komatisele na ba minya okebite ba se retrouver pe na Lubumbashi lokola nani Linda. Sko batu ebele ba artiste et comédien ebele ba zo na bango ba précaution ba zo ba décision ya koloba façon tozo mona ba collègue mususu façon bazo bima kuna ba ye e ba longwe kuna façon bazo matisa bango na ba miniature na mi batela effectivement eza bongo soki ozaki pembeni ya silauka soki olongwe okomata na miniature na niveau moko boye donc botaka mwana ndenge akinaki ko se retrouver na Lubumbashi na ozongela nano likambo ya gesho. Je crois bomoni vidéo wana ezotambola wana eza tournage mususu na minute oyo na Belleville baza na tournage ya film. Notre divina aza toujours là présente biso stoyebi keno o eza susu ya kobomba te il faut tolubango ya tolubango peza a haute voix ya koloba keno Linda déjà zaki asatiki ne musala ya théâtre a se retrouva ki déjà na Lubumbashi akebandaki déjà na koluka ndako. Mais vu que notre descente ya Poutine na équipe na na Lubumbashi ba tournaki film et puis ba kotisa ki na film et puis ça qui est sous pour ça wana ya ko travailler bien déjà né na travailler na Belleville télévision tika na zonga peut-être Belleville ko benga nga lisusu et voilà lelo akomi mwana ya Belleville télévision ba film nyonso o yezo le kana nani na Belleville télévision na minute yo aza présente et comme on dirait maison mère na ye tokiki lo baka bongo et comme maison mère na ye. Alors bon moni pe junior ba te belé baba na kolanda nga pe na privé maman BBC de nini junior azo jouer te de nini azo jouer te problème nini famille bota sometime nazanga ata moyen ko répondre bino parce que bozo kende nango mabe il faut boza na maîtrise de soi ye moko Poutine alobaka agitation te. Maman BBC, Junior Razo joué le sous-souté ndengenini. Quand ndenge na minute bokomi Dacosta. Or Dacosta ça qui signe na page na ya Facebook. Azana na ba occupation na ye ebele. Dacosta Belleville télévision eza ndaku na ye. Na ye bisaka pe bino wana ya koloba keno Belleville akokoma filme akokoma akojouer yango ye moko te. Tango na loba bongo na loba pourquoi? Na loba parce que ye moko Poutine tango akokoma filme ayebi keno film oyo kozala accompagner na ba acteur, ba comédien, ba artiste. Alors elle n'est pas là ou encore hasard prête ou encore yako hasard prête yako beba na ba comédien te. Voilà déjà ils a déjà idéologie ya musala na okioloba. Eza lokola yo moteki ko linga te ke non oza na marchandise na yo mais ozo beba na bato. Tant ozo beba na bato, ba oya osombote. C'est pareil avec Poutine. Alors bon longola kana na osenga na bino, Belleville c'est une femme na okioloba ke non aza na stratégie ba makambo ebele. Botia na mutu na bino Belleville oki jamais ko beba na comédien. Soki comédien moko azaki pembeni ya Belleville et que alongwe pembeni ya Belleville, botala mutu wana malamu ayaki mission parce que Belleville aza mutu moko te ya kolinga ko nuire bato baza pembeni na ye. Bon navanda nanu na ete vi kaka ndenge tomona ka théâtre, tomona ka ba tournage air moko aseki et voilà. Bon ngana étudier un peu mutu de loin. Ozomon. Alors non kiolo bake elle n'est pas là pour na ko beba na ba comédien. Non. Monde na bangwana il faut à se protéger pe. Monde na bangwana il faut se protéger pe na kati ya ba artiste comédien. Botala lelo nani mama nani silauka kuna. Silauka komi na danger o ye moko azanga ki mayele. Ba comédien presque tout o bazaki pembeni ya silauka. Soki bazaka pembeni ya silauka tu ba ofinga bango bazo finga.
Alors là, tout le monde baza na minute baza na tournage na Linda zana kati Junior ye wana bomoni bo bana ko tuna nga na privé na ebité ceux qui ezali bana babana ko tuna nga vie que no boze belé bokomilanga Junior ye wana enfin na Bellevue télévision. Bellevue qui ne reçoit pas problème na Junior. Est-ce que vous comprendre ango? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bellevue a travaillé na morphologie, a travaillé na dio, a travaillé na makambo ebele na ba filmer na ya ça il a ka sentimenté. Na ebisaka bino chaque fois la grande famille. Tola nana no vidéo oyo après nazo zongela bino bokende place te tola na vidéo oyo toko seka biso nyonso elongo. Please tola na vidéo après na zongela bino. Merci beaucoup. Cordon pour ça, ma bonne macasse venir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, tu as mis à l'air à quitté à Zongi. Cordon. Bon retour, il y a mobile. Bon retour au pays. Merci beaucoup. Bon, Matadi. Expatrié. Nazi m'appelle de partout. Maman, Junior nous manque. Là, tu as encore 55 ans. Mais respect. Ok, voilà. En tout cas, cordon, ni cordon, si cordon, pour ça, maï, ma casse venir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, tu as mis à l'air à quitté à Zongi. Tozawa. Ça est 8 heures.
Joyeux anniversaire à ma mère, hein? Maman des mamans, la star. Toujours. Que du bonheur. Merci. Une année de bonheur, une année de prospérité, une année d'intelligence, une année de grâce. Nous t'aimons beaucoup, hein? Que la bénédiction de notre Père soit ton partage. Hein? Amen. Maman. Non, qui est pépélé. Non, qui est pépélé. Mbotama Elamu, joyeux anniversaire à toi. Kuzari Kakuzuri, la grande. Kilo ya mboka, top watt. Bolamu ya nzambe likolo ya bomoi na yo. Ezaïe 60 elobi nzambe akovanda kimia te mpe akozwa repote ti okopepa ilonga ya bomoi na yo. Esalimela yo na kombo na Yesu Masiya parce que eza makomi ya nkolo. Psaume 91 umela na se ya ombre ya tata top wato. Mbinga mwasi mbika mwasi mbinga mwasi mbishi. Azanga génération. Yewana mama. Je crois que tu kolanda vidéo na biso. Ezali kaka même tournage yango. Bomoni retour ya papa Alain. Na sepeli na réaction ya Poutine. Yango na obanda toujours ko interpeller bino ya koloba ke non. Poutine n'est pas là pour ya ko bebana na batu. Na ba artiste comédien na monde na bango. Loba peut-être yo oye na mission na yo ou encore yo ozangi ko comprendre ye nde o memi yango na problème obimi pembeni ya Belleville. Bandeko mutu asala ka business ou azana besoin ya batu ba somba ye ou bien batu ba tala ye. Il faut ko yeba façon ko vanda na batu. Il faut ko yeba ko protéger batu. Et c'est ça Belleville ayebi stratégie wana. Mais mama loketo ayebi yango te. Si bokomona akotika na akotika la kaka na fio soit disant Michou oyoyo sali montage moko boye nyonso na po bamona ki linda bima ki voilà mais esimbité. Je crois bomoni papa Alain azongi déjà poto loba mabete le quoi ba yebisaki biso ki no to loba pete totala na miso to vanda ki pe kimia totala ki na miso. Alors papa Alain azongi famille nani Belleville télévision et yambiye boyo ki pe Belleville nenga lobi ke non to yambi susu yaya mukolo azala kite aye bayambi papa Alain il est de retour, c'est-à-dire que non papa Alain atika ki poste na été parce que to yebi ke non papa Alain na Belleville télévision aza cordon bongo te c'est-à-dire que non azongi déplacement à sala kezaka na cadre musala et voilà mais et pas Belleville le bien ta muchopi et pas Belleville azana titre alors il y a eu de gens au basala qui ba émission belé to éviter ba o ba fingaka tant ba ko mona esusu na tournage oyo ceux qui ba ko finga e to éviter alors attendons voir mais et vous allez pas siper mawa pour na batu. Pour Belleville, azane na problème na papa Alain te. Et ça peut cadre ya musala. Si déjà nous avons bazaki sa komi que non, papa Alain ko kende na Turquie, to na Braza et ko na nzela wana. Et pourquoi pas ko kondima? Et pourquoi pas kondima la grande famille? Alors c'est au moins ça. C'est au moins ça, je crois, naïb qui bino keno ezaki pe anniversaire à Mama Top Lelo et c'est fait-il que non ba se retrouva ki na kati ya tournage ba yembeli pe papa Alain ba yambi pe nani Mosala Nzambe Junior et voilà ambiance à tournage yango wana siko awa Divina oyo ex Linda oyo azo pesa ne batu tension azo salango pe kitoko wapi ndenga azo sepela na mwana Linda. Yes we mama nzamba sa zongisi esengo sasa bango kena ngo kandingo zo kena ngo na kitoko makasi yo penza oyebi opesa batu tension tane bake ko sala montage. Baki kosala montage à soi-disant. Eyo. Bozolanda. Alors, Linda a se retrouvé pena Junior. Tension. Linda, oh, pardon.
Linda kende nango ka ndenge ozokende nango wana osala yango kitoko makasi osala yango kitoko ozongisi mpenza esengo okomi bien vraiment mokili oyo batension ya bato oyo bapesaka bato mwana kimi mbangu mwana atali ata nsima te mwana ake kose refugie na Lubumbashi ya siko na miniti oyo azongi ekozonga ngo azongi na chaîne nini ya Bellevue Télévision oyo bayambi ye pe bien bapesi ye pe place na ye et voilà tension c'est bon là-bas ekomi likambo ya tension c'est bon bakutani na Junior famille bota bomoni noko Junior vous posez une sous-question te wana aza na tournage. Je ne pense pas que non tournage oyo ceux qui aussi ici les leçons morales ne tokota la fait monter. Déjà je crois sûrement bilé ils a déjà prêt. Boyebi maman biso ya a stocker la kabiso déjà Damas. Vous comprendre alors c'était au moins ça. Et ce que tu le to zonga na lisolo ya Gesho. Vous savez, bandeko, naloba ki yango nalobi, non. Est-ce que si la ouka a comprendre jusqu'à présent, azo comprendre que non bazo tchaye en danger. Bao tchaye en danger. Na ba artiste. Jusqu'à présent, azo comprendre kakate que non bazo écarté na bato bien. Apena miniti ono bayebi biso te likambo ya nani ya lule ti siko na bayebi biso likambo ya lule te na ozonga likambo ya nani likambo ya Gesho bandeko soko oza na chaîne na yo ya théâtre oyebi ke non okotisaka ba théâtre olinga te oza na problème na bato lokwa ba Gesho ba Ada ba tête wana penza ya koloba ke non na film na ba opesa sens et puis ekozwa moins visibilité siko tango bokomi titre kaka titre ya koloba ke non Gesho alongwe na Bellard Télévision ba oboye Gesho pa kotala ngo malgré lobby ye moko ayebi ke non eza nango lokuta buzoba ya bato wana ezalaka bongo lokuta bakosi na bango mais bo planter nini na kati na ye bo planter nini na kati na ye ke lobby atake non ye si la uka bengi a okende a oluka kaka raison a oboya te boya ayebisa si la uka ke non na oya te pona boy non a oluka raison pona nini pona bino vous les artistes bo finga boyoka ki ndenge nani alobaki c'est qu'il aimait Sherika lobaini Sherika lobaki très bien lobi ke non bazo benga ngai kam so la grande famille ezai mwana sko na ye Gesho ayebi déjà que non eza lokuta maintenant pourquoi pas sikoyo nani la dame aoki ko benga batu na ya ko ba ke non botika ta ko toucher batu wana nazala on a besoin ya batu wana c'est difficile na yebisa ki bino likambo ya papa Alain. On s'est dit non, tout vendre kimia parce que papa allait moi se prononcer qui était que non à longo et voilà mais zaki matière et kotaki. On avait essayé à parler sur ça mais on avait beaucoup de réserves. Neti ngata on a ça qui analyse, na ça qui nanga analyse natali réalité automona qui na miso et c'est pas ça qui bisoté. Mais to bete la ki ngo vraiment CTT ya koloba ke non to bana ko sala ba analyse ba émission lokwa bandeko ba bana ko sala. Pour la nini, peut-être nanga maman BBC, je me suis réservé. Et voilà, aujourd'hui, au papa Serge Aye. Dites-vous maintenant peut-être que non, communicateur ou encore communicatrice ya Bellevue, finga ki papa Alain kaka ne loko to mona ki wana. Parce que ceux qui tobi to zongo to balusango que non ezaki na ngambu ya ba voisin, sûrement ezaki ba insulte linga obima wana. Ba nye ba matisa ba to ebele na miniature.
Alors, ce qui peut papa aller à Zongi Nakima, c'est parce que nous, les communicateurs, les communicatrices, il y a belle vite au Saïnini. Tu respectes qui choanaï. Et on avait vite compris à Kolobake, non, ah, makamusu se comme la kabiso na vie, et sa volonté en Nzambe. Et ça n'a pas plan, mususu, o Nzamba planifia, o biso batomokilitoki o longolangote. Ce qui Nzamba alobara keno, papa la oke nandenge wana. Ce que biso toza banani poto boya. Ah. Yango wana. Mais ezana artiste et comédien mon côté à kobima aya kopé sa rapport ya koloba ba communicatrice à belle vie bazo finga ba communicatrice à belle vie ba osala boye na okesu ko jouer pas belle vie pour na ba communicatrice na ye a kozalate acteur comédien moko ta comédienne moko a kotikala ka kozalate ya koloba keno na kati makolo nanga na belle vie télévision parce que ba communicateur na ye bazo finga bakozalaka te soki bokozalaka eloko wana ekozalaka te loba peut-être artiste comédien ami longola ye moko pembeni ya belle vie soki ayaki na mission eke esimbi te po mission nyonso soki oye esimbi te bozonga ndeni na bakanda kanda ya bilobela kanda ya kochola kanda pe ya likolo nango oki ata kokosa makambo mosusu sikoyo nde eloko na miniti oyo silauka azosibir si la ouka na minito azo sibir eloko wana ya koloba keno, elle va se retrouver yemoko na kwa na yemoko ba comédien nyonso ba oza soupembeni na été si azui autorité ya kotelemela bato na été parce que ezo kende mabe bolanda toyokaki ah c'était hier avant-hier likambo ya biloko akolia bango na ba communicatrice bazoyo kanate siko tozoye bate ezandeke nini d'accord famille beau aimer hein, s'il vous plaît beau aimer et ça en bien beau aimer na lukela bino vidéo ya yango défendre si l'état pendant 5 minutes. Mais tout le barobo kokate. To somba baranki ko eze bisote wana fo boye barango. Na vie minanga munene faites-moi s'il vous plaît, faites-moi. Na terminus na salon de coiffure. Mami lo landanga pa bunisa na vie minanga munene ya faites-moi. Lokuta. Simba nga pe na nzoto eloko eyelanga pe komelanga à cause ya osala défense ya sila nano na la télévision tina senga bakuku mbongo en temps privé boye na lobi bien je mâche pas mes mots abakuku amona Dorcas asala demande ya mbongo yaya partager ba voice na yo to banini publier nazara nanga manjantité nayebi nanga nde baderangeaka bato te kabelanga nayebi yango te. Je suis clair avec vous, n'ayez bien noté. Je me contemple là haut Nazanango. N'ayez bien parce que ça va dire en Garamoutou que Mouta Kabelanga. Ici, je m'adresse à Yagola. Yagola, je te respecte beaucoup. Oui, mais non, mais colonions sont au Baroku dans la défense à Silla. Parce que moi, mes colo. Sur 100%, bateau va défendre Silla. Parmi tout, la petite, c'est moi. Ton cause, c'est toute la vérité. Sur 100%, tu vas défendre assis là. N'a qui a tout le monde. N'a pas rappelé tout le monde respect naé. Tanda dit bien, Zawana, Miss Lola, Zawana, Zuma, Tumba, Zawana, Irano, Zawana, Sandrine, Tivia, Zawana. Même à Taba, Barezi, Banza, peut témoigner. Je respecte tout le monde. Mais Yago là, respect Oyo, Baninga, Bapesa, autant Onga, Bapesa, Yeba, qu'on respecte Baninga. Ceux qui osent un contre à rendre dans Moutou. Pour mélanger tout le monde. En tout cas, Yago là, attention s'il vous plaît. Ceux qui ont un compte à rendre na yo, na Moutou. Pour mélanger Baningate. Ou ceux qui ont la télévision, comme ça la demande yanzala na télévision. Qu'on y a qu'on mélanger Baningate. Ça la demande na yo avec paix. Les lanzala na yo avec paix.
nga navandi boye navandi na libala na nga bo mobali na ngai kwakombona na télévision ke dorka nazolela biloko ya kolia oyo nga na kabi na kaka biloko ya noel nga na kabi nasala kuta ta lolendo te oyo nga na kabi kuta tokomi na bona na kabi na noel na makasi mpe boyo mobali na ngai kwake nga navandi boye naosenga biloko ya kolia ya sila c'est quoi ça Yagola, c'est que moi j'ai compris. Aux gens n'a compte à rendre dans moto. Yaya, vous avez lâcheté en fait. Vous avez vraiment lâcheté. Ceux qui ont monnaie, vous avez compte à rendre dans moto. Benga moto à la téléphone qui ne peut affronter vos silana. Quand vous mélangez tout l'union sauté. Pour moi, il n'y a pas dit boye, non, on va filmer là pour n'a mobimba. On va faire un endroit pour tout le bino. Là, on filme même des pots dans le magasin qui a biloko, on a tiré biloko, on a filmé les biloko sur YouTube en haut. Parce que ton coupé, n'a pas respect ça là. Moi, je vais défendre si la nanzalate. Ceux qui vont défendre si la nanzala, mais n'a bien rassis la micolonie, on a dérangé, même kabelanga. Parce que mon seul on a sali assis là, Yagola non, yo sali en côté. S'il vous plaît, donc on s'attend. Les gens peuvent témoigner. Babakou, témoigner. Les travaux que moi j'ai fait 4 heures au défendre ici là. 4 ans s'il vous plaît. Dans les langues, vous n'allez pas si la tête. Dans les langues, à la tête. Maman Zozo est là. La maman elle peut témoigner. Si des gens ont bien à ta journée mort, pour nous faire à 100 francs. Il y a 100 francs. Je me respecte. Pardon à Sénibino, vous pouvez pas tout nous battre. Et puis maman, ben qui est pas essayé. Zamba Lola Limbisayo, maman. Moi je te pardonne. Habite sur ma ligne pas pardonner yo. Mais Zambo yo Lola qui a le colonne fait. Maman, Zambe wana Limbisayo. Ça continue de la rabattre ma net. Tiens on a mon tout non à zone net na hote. Bandeko bolandi likambo ya biloko akolia siko soki totali depuis likambo yango ebimaki ya provision soit disant bapesa bango soso bapesa bango loso namoni bacommunicateur ou communicatrice ebele pe babimi mpona kosilika na eloko wana c'est comme si pe bango bayebi eloko wana te siko bango babalusi yango ya koloba keno la personne oyo ayaki koloba bongo eza yenda aza na besoin ya soso yenda aza na besoin ya loso ngai bandeko nasalaka ba émission na ngai naza mutu moko nakendaka mingi na conseil eza mutu mosusu oba mama BBC faso ozopesa ye conseil ozofungola ye yaya il faut kaka kofungola moto bato baza mingi na ignorance. Parce que na ba communicateur na ba communicatrice na ye eza na mutu moko te azo sunga ye soko tali na kana ye buzoba o ezoleka ngala okelo ba ka keno azo futa kaka le karma existe tolobi te keno il fallait tika la seko na seko pembeni ya Poutine non du moins reconnaissance du moins sans wana ya kibomoto ya koloba keno la personne o ya pushangai ya na fongola chaîne c'était Poutine mais lelo na temps o naza façon na maltraité façon na fingisi de façon ba fingie po nanga kitoko te bevia dans la place o ya lobate bevia dans la place o se justifier te bevia dans la place o aya ko relater batu histoire vraie te ya keno si aujourd'hui bazaka na sila okate eza po na boyepo aya te parce que moni keno eza na tina te potango akobima batu o bazaka na mayela kibomoto te balusango sur les réseaux sociaux c'est comme ça et le komaka c'est juste injustice. Alors Poutine sikoyo na nyonso o elikaka sur les réseaux sociaux na kombo na ye na nyonso nzamba pesa ye makasi ya ko banaliser makambo et ya ko se focaliser na objectif na ye yango soki botali 10 jours
au jour au mona ba filme oto tala ya Poutine elekela mutu nyonso tina bana mibali bakomi olobela ba filme a belle vie ba papa tozana ba ona banda ko penza ba vandi ba bité siko boye bisanga soki Poutine peut-être akotaki na ba bêtise na ba sottise ya o ndenge ezalaki awa benda bika na kombo na ye enga ozandeni soki akotaka na babe ya bato wana si elle n'était pas courageuse encore soki azalaki femme forte te mais la minute asa perdre vision asa perdre objectif na ye yango bomonaka nga ntango nayaka na opesa Poutine force moko na ye moko place avandaka lobi te mabebesa apesanga force ya kolobele ke non tu peux encore faire donc okisu kolekisa oyo ozosala wana oza capable ba injustice ba insulte eze loko te siko soki tobi toloba tomoni ndeko awa aye siko ko répondre ye kutu atangi na kombo ya mutu ayaki siko bango nyonso tomonaki basali ba intervention ba milongoli siko ebalukeli pe mutu ango oyo ayaki koloba keno soki oyebi keno enani SB ezalaka na bureau te babaluseli esiko balobi keno yo mutu nde oye kopesa ide wana ya biloko bapesa mutu alo bomona est-ce que boza sir ba bêtise oyo nyonso ezoleka so ezaki na ngambo ya nani ya Poutine alinga zanga penza pona image na ye bandeko ezosala soni boyoka ndenge bazoloba pona image na ye moko nanu yesila uka elle devrait kobenga ko arrêter ba hémorragie o ezobima propreté parce que ce sont des gens abatu na yo la grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît beau aimer beau partager ah bokomi bo toucher sous gesho alongwe na Bela TV sikota bolobi alongwe po akende wapi ou bien po ake wapi so tango bino boye bokomi bongo alongwe netinga nakoza kutu nakoza na lourdeur wana ya comédien moko boye keno azaki peut-être pembeni ya belle vie alongwe na embala moko na matisi na miniati je dois prendre mon temps na tali nanu bikamango ezande nini poto zoki kutu ya papa Serge awa on nous avait interdit bosa elango analyse te mena kimuyibi kaka ya koloba keno eza matière ekotaki toyaki tolobi yango na neti nga mama BBC na kendaki nango na sagesse ebele ya ko faire voir kaka ya réalité o tomonaki na misu na sukaki wana na débordaki te. Est-ce qu'il fallait vraiment passer pour la façon wana eza likamba ebisaki biso te mais on a tous vu o esepelisa ki pe bato ebelete. C'est quand on a lobi que non alongwe na Belar télévision alongwe na et pas belle vie po akende wapi po ake wapi. Siko tangu yo sali bongo siko ndo ozo benge ke no akende pembeni ya sila to ozo baese pe ke no na okyo ke ne soit pas sila te parce que communicateur na ye moko ani bino boye bite ke no eza ba comédien ebele na minito basi bavandi bazozela kaka jour aussi la ko benga ba communicateur na ye ba communicatrice na ye apekisa bango ba buzo ba wana peut-être ne ba ko fréquenter boye ba artiste comme attaque no to mona ba buzo ba ka ba selana baza ba tumoko ko compter. Et ça, la tête ya ba artiste ya ba comédienne. To mona nani prise kakutu ya loba ke no makolo nanga obomona ngo lisusu kuna te. Makolo nanga obomona ngo lisusu kuna te. Tika kaboko yebisa kanga tin eloko nga na sala mama bino. Naza problème na ye moko sila te. Mais bino batu na yebnege bo fingaka. Na yebsi bino ke no nga na ronyate su makolo nanga na SBT. Toujours bo répondre nga eloko nga na loba ya mabe ya sila. Bolongoli mutu pembeni ya mama bino. Ah bo bandi na gesho. Na minito na ba artiste comédien mibali ya koloba ke no tourner film. Bana nyonso basi bakei, ba bobo basi bakei. To mona gesho, to mona piro, to mona ada.
nana lisusu. Mais ce que vous tournez film, vous avez battu que nous avons invité bango na chaîne na que nous baya ko jouer et c'est une bonne chose. Malheureusement, bon ça marketing na bino ndeni, bon ça bon travail structure na bino eza ko détruire. Hein? Statut na bino ya SB eza ya nini, eza ko détruire bato. Dans la famille, vous aimez vous partager, s'il vous plaît. Structure, il y a si là où il y a SB, et ça nini. Parce que batunyo so na ba compagnie na banane, il faut boza na structure ou bien boza na statut. Statut na bino lobby nini ya SB. Et lobby ya ko détruire. Ba collègue nyo so mama bino. Eza kaka motuna bandeko. C'est juste une question. Lelo Linda a retrouvé joie. Pour la mutu obino bolobi keno a BBC théâtre o eza poutine de l'écriture. Ti lelo boko kara ko se justifier ke na likambo bolobaka keno a BBC théâtre. Ndenge tala elinga yo kende ko telengana na Lubumbashi kuna. Bino bolinga ki bongo. Sko mutu obino boloba keno a BBC théâtre. Alokoti talent wana obino bo rejetaki azu yango siko a façonna ngo lisusu oye moko Linda lobi keno ya azana ye argile Bellevue aza portière na ye. Eza pasi eza pasi soki bozo koka musate botane bino na bino bozo potana. Tala ndenge bino na bino bozaki na boza na esprit ya ko détruire ya ko bebisa tout siko tala siko yo confusion ndenge côté bino na bino siko bo yo kanate bino na bino bokomi ko répondre ne ba bokomi ko salela na ba émission bino na bino tout ça eza nini eza ye moko parce que début ezala ki mabe ao kokate pe kozwa fond. Imaginez mutaso bakeno na riska vie na ngai ba bitumba boyoka bandeko. Moki déjà na makambo moki yi na makambo franchement yo non tu vas encore siko awa te. La grande famille, vous aimez vous partager s'il vous plaît. Aimez partager. La défendre si pendant 5 minutes. N'est-ce pas tout le barobo au kokate? Bolanda boko yo. To somba baranki oeze bisote wana fuboye barango. Ah, boyoki. To somba barankin oeza ya bisote. Sikoyo andeko na oyela na roya susu ko travailler sur audio oyo. Alobi to somba barankin oyo eza ya bisote. Ngana ki oloba keno basomba ba rancune te bango nde ba créer ba rancune. To réfléchir na kangi parenthèse to somba ba rancune o eza ya biso te comme pour dire que non ba kuta sila na ba problème na ba artiste o ngana ki oloba c'est faux et archi faux. Avec un problème na ba artiste na ba collègue na ete na ozongi lango na ozongi lango ta 1 heure de tata 50 minutes tata 40 minutes pour na éclaircir non ba kambo. C'est-à-dire que non ba sala ka makambo ba yebite ces gens ici. Bo somba ba rancune o eza ya bisote. Mais ce qui totali bien, yesi la okatanga fongo la chaîne. Bellevue a parrainé nani chaîne. Bellevue a bané ko kende ko jouer film aliboso Bellevue a joué ba film combien Bellevue a joué na SB. Est-ce que yé lelo akoki ko vanda ko explain ko expliquer ba tutina nini oyo asolaka na Bellevue te akozanga ya koloba bino de bo créer ba rancune bino moko bo mi lukeli ba rancune bolo bateke no bo somba ba rancune to mi lukela ba rancune to kota ba rancune o eza ya bisote. Vous comprendre? Il y a qu'on vendre défendre si pendant 5 minutes.
ndenge biso tolobaka bokoka te tosomba barankine oyo eza ya biso te wana fo boyebaka yango boyoki basomba barankine oyo eza ya bango te lamunga na ozonga mpo nango bomoni sikoyo keno soki sila aza mwasi ya mayele il fallait comprendre na minute eloko mwa mwasi alobi ke aza na bato ya bien te pembeni na ye soki akotala nsima ya koloba keno ntango na banda chaîne nanga nazala na bato te naza na problème na bacomédien te c'est juste lorsque bacommunicateur bakoti bamemeli nga baproblème ebele boyoki c'est-à-dire na minute oyo baobimisa sila oyo kazala na problème déjà na baartiste bango baye bakutai na baproblème na baartiste basomba barankine oyo eza ya bango te. Est-ce que si tu es vraiment soi-disant que non balobi yo tanga français olobaka wana, est-ce que eloko au moins moi sur asali alobi awawa nga na place na o je vais beaucoup discerner na maloba oyo ce que olinga na révéler yo eza koloba ke non tango muto azo alobi ke non to somba barankine nga na koki ko somba rankine ya mutu te. Yango bomonaka ntango nga nasalaka mosala na nga ya kodefendre belle vie na betaka sete na bapromotion na ye na telemeli bainjustice mosusu ezanga ntina naza na balimite na ngai ya kodefendre belle vie naza na balimite na nga. Et lorsque je dis balimite, c'est-à-dire que non nakoki jamais créer les problème. Est-ce que si là on comprend eloko moi chalobi ya que non ba somba ba rankine o eza ya bangote mais biso nyonso toyebi to lobaka ngo que non yo ba communicateur na yo ndi ba memela yo ba problème ba séparer yo na bato mais siko na minute o yo ka maloba oyo ya ko ba que non to somba c'est-à-dire que non ba kuta yo déjà na ba problème hein soki kasi non ba kuta na ba problème bango ba yebi ndenge c'est-à-dire que non o souffla ki bango ba ndeko eza mama BBC na oya non, ya. Non, faites-moi, s'il vous plaît. Faites-moi. Na terminus, na salon de coiffure. Mami, l'on n'a pas bouni. Ça m'a faites-moi. Est-ce que vous assire? Bango ba kufaka pamba te. Bango ba kufaka kaka na ba comédien na minoko na bango. Après bazolo ba keno, to somba ba rankine o eza ya bisote. Est-ce que na âge ya mama Milo wana, est-ce que maman Milo elle a affaire ya kolanda mwasi azemi toki epai tozonga bolingi bo pakole buzoba ya télé si to ndenge ni toki epai tozonga bande ko bolimbisanga bomoni audio oyo ata ba 13h na ozonga ba 14h na koya na lobela ngo penza kitoko na zongisa basansa ki bo moto ya bato. Pasi eza kaka ya koloba keno soki ngai na place asila uka na maloba o mwasi alobi kaka ya koba keno to somba barankine mama un bonjour bakoya kotanda yo awawa ah déjà babeti batuteli yo bordirte bakuta yo na baproblème na yo bango basomba baproblème na yo bakuta donc bolandi no la grande famille to réfléchir soi-disant ba communicateur ba communicatrice na yo ils a danger hein? Ils a déjà danger, ils a vraiment danger. Alors la grande famille c'était au moins ça na yebisa ki bino ke non na yaki parce que bomoni makomi o eza wana ya koloba ke non geso alongwe na banjozo ba appel na banjozo ba appel na ba ke na répondre na ngate parce que de moi-même non na yebaki déjà que non c'est faux et archi faux parce que Gesho il a besoin de travailler na batuna no bazana mitu lo kwa ba belle vie. Et il y a eu aussi pe batu mususu o ba benga ki pe Gesho pas confirmer que non lokuta batuna baza bato lokuta. Et ça, il ne faut même pas que nous, au ça la recherche,
Zoka kata ya yo moko réfléchir. Avant ta maman BBC aya. Yo moko na nous ta na yo réfléchir. Please. Yo moko zo penza ta na on alika moko mo moni sur les réseaux sociaux. Avant peut-être ta maman BBC abima ou bien mutu mususu abima sur kawana sur situation wana. Yo moko na nous na mutu na yo zo na nous sans ça qui bo mutu no réfléchir au talina no pesant ou peut-être au coach au coach que pesant na paramètre au pesant avant au considérer. Vous devez savoir que non monde oyo ya ba comédien na biso na ngambo ya sila ou ka ba communicateur tout ya sila baza un problème moko sérieux. Soki ngai kama lobona yoki keno to somba ba ranking o eza ya biso te na lobambala mo keno o aza communicatrice na ngamo ko ya bien te o mutu akopwata kanga jour mususu a déjà mami qui est déjà lokote bande robot pesa ngata oya. Je viendrai pour un axe na lobelaka likambo yo o mona confusion ndenge koti na kati na bango babiloko mususu bazo bimisa na munoko bazo ebate ba oloba nini. Alors bref, c'était au moins ça la grande famille. Merci na pourquoi tous les souswana pour na film na biso bande ko to matisa ba vie to ke kota la film to longa na distraction film c'est-à-dire que nous focus toujours quoi. Alors je vous aime la grande famille, to kutani prochainement, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.